Voilà, tous encore le Lonabino, veut dire que René Abir, le cardinal Monsengo de la presse. Ya olobatro ezati veut dire que nega ko kebisa yo mandona mama loso. Donc ba mbote nanu ya trop na le président Martin Fayulu, le président Martin Fayulu veut dire que Congo mobimba toko voter yo na ndenga ko saranate. Manike mutalakisa yo président azate. Mutalakisa yo président azate donc tika lokuta ozala ngona monoko na yo. Donc nazoloba na yo voix na yo moko wana bomba yango na ndako na bino yo kutata o voter na yo te. Et ça biso nini? Yo vraiment manike donc ata o voter na yo te et ko sala biso nini? Voter na yo ba opposant moko boya ba sans impact, voter na yo. Donc voix na yo et en sens te bomba voix na yo na ndaku na bino to mona yo teta la ba irne. Bomba voix na yo wana parce que voix na yo ezali pona destruction et ko bloquer ba machine à voter. Donc to ligi kutango te. Donc aux ala rappel la carte d'électeur te, aux ala ba identité te. Donc keba na mwana mwasi wana veut dire que tolobi tika kombo ya honorable ya président Martin Fayulu Kalate, président de la République avec un pacte na idéologie, veut dire que aux ala musicien qui ngani nebisio arrête bomba voix na yo ba marambu na bino wana bomba yango côté na bino. Et puis d'ailleurs dédé botika kokosa bato ke onote tozo kende voyage so ipendeni maintenant biso to ke voyage ya solo ya malobate ya lokuta te. Karine Mokonzi on a déjà na Paris et ningi si bino sebi no trouble siko balobi cette fois-ci Kalate quoi, il n'y a pas match. L'atterrissage forcé de René Abir, le cardinal Monsengo de la presse. Balobagi trop mais balobagi bien te. Voilà.